Donc couple moi ils na photo na Londres va se retrouver baza awa na kin na ndenga kindoki l'homme de Dieu famille bazongi si bango na kin nzoyi ma famille a kin ko pe qui peni na zo comprendre est-ce que bien bon et là ba chose réelle peut là ba makambo et ça ma chose tellement réelle. Ce sont des choses réelles. Papa kindoki ezali. Comme soit quand ça raso qui a longwe sasa longwe ki na tie na poto ningi dane silipona ye bandi bakange sute papa kindo mundoki pako mala poto à aucun avion. Donc il y a des réalités, papa, monde des ténèbres ezali, donc des réalités spirituelles ezali. Et ça, la réalité, moi je connais un papa à l'Otaka, il est à Azana France, mais à l'Otaka, Azana King. Ah bon? Oui. Il faut parler de l'Union, il y a en France, on a plutôt l'Otaka, Azana King. Donc à la King, donc c'est spirituellement, hein? Spirituellement, dans la force, nous avons réclamé à Zonga pour le débat. Ah bon? Donc spirituellement. Donc cela veut dire quoi? Tant que vous avez un poteau, vous avez aux États-Unis, mais au Lotaka, vous avez un chasse. Au Lotaka, vous avez un village Natanabino. Je me souviens, vous avez un poteau, mais à quoi il Lumbashi? Un poteau, papa, à quoi on a un Moujimaï. Mais il y a un Moujimaï Bandakal. Mais pourquoi l'Otaka dans la Moujimaï? Yo olonga Moujimaï, oye na kin, après mati poto, on a États-Unis, on a France, mais Olotaka ka oza na Moujimaï. Papa. C'est solo ta umba moko depo mais yo chaque fois chaque jour l'otaka osana kim l'otaka osana Moujimaï non. Donc spirituellement le diable azolinga a réduire vinal ozonga na point de départ. Ah bon? Oui. Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne là-bas, c'est la Lola. Esika bonzambe ekitana loye mona maloto na misala bonzambe na bonzambe Lola ezo futa simana onto ya roba kenzamba boto toye. Watu bien-aimés dans les Seigneurs, merci na bande nyonso basuna basunga biso la na moni filo muko ya motema ya Bivin Inspiré depuis Londres na maman Gisèle Luke le motema papa Emmanuel na Boston le frère Papi Kongela Zamalola Amonope Amona le pasteur Feza Nissi à la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich Bonzambe na Bonzambe Yosunge Bosuki si bien mais toujours na cadre ya informer dino de l'autre ami pasteur au que il est très bien aimé l'isolo moko et salami bien aimé bolana ba émission il y a bande ko ebele o ke ba ya ba témoignage concernant ba makamba bandoto concernant ndenge bien aimé dans le Seigneur bazongi ici bien aimé dans le Seigneur bande ko na bango bazali na poto couple mo ezali na poto ba se retrouver awa na kin na maya ya njili bien aimé dans le Seigneur bazaki na Londres ba ko se retrouver awa na kin na ndenga kindo bazongi ici bango na kin bien aimé ba Félicien Moloko ba lobelongo ba Jean-Marc Mutomo ba lobelongo makam et ça ça va bien aimé bientôt là en tout cas kozwa ba précision nango ce qui va permettre bisope par osuna keto qui est vraiment comme on a ba famille on peut bien makasi tozana moko ya ba prophète OK boyebi très bien prophète Samuel amega MP ko yebisa biso ba moi vérité concernant ba phénomène ya kindo pe ba phénomène ya bandoto nini ezo bata ma pe ba conséquences nini ezali. Shalom prophète Samuel. Shalom 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 na peuple de Zélion Soko bazolanda biso joyeux Noël bonne année na bandeko nyonso na peuple nyonso oyo baza partout olanda biso vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ok, l'homme de Dieu va nous bazolanda biso réaction on a par rapport à bamakambo que couple mo eza na photo na Londres va se retrouver baza awa na kin na ndenga kindoki l'homme de Dieu famille bazongi si bango na kin nzoyi ma famille a kin ko pe qui peni na zo comprendre est-ce que bien bon et là ba chose réelle peut là ba makambo et ça ma chose tellement réelle na pas moi non ça me fait ma question pour moi vraiment ce sont des choses réelles papa kindoki ezali comme soit quand ça raso qui a longwe sasa longwe ki na tie na poto ningi dane silipona ye bandi bakange sute papa kindo mundoki pako mala poto
aucun avion. Donc il y a des réalités, papa, monde des ténèbres ezali, donc des réalités spirituelles ezali. Et ça, en réalité, moi je connais un papa à l'Otaka, il est à Azana France, mais à l'Otaka, à Azana King. Ah bon? Oui. Tu peux parler de l'Union, il y a en France, il y a pour l'Otaka, à Azana King. Donc, à la King, donc c'est spirituellement, spirituellement, ils ont la force de réclamer à Zonga pour le départ. Ah bon? Donc, spirituellement. Donc, cela veut dire quoi? Tant que vous avez un poteau, vous avez aux États-Unis, mais au Lotaka, vous avez un chasse. Au Lotaka, vous avez un village Natana Bino. Je suis un poteau, mais à quoi il Lubumbashi? Un poteau, papa, à quoi on a un Mujimai. Mais il y a un Mujimai Bandakal. Mais pourquoi Lotaka dans la Mujimai? Yo olunga Mujimai, oye Nakin, après Mati Poto, on a États-Unis, on a France, mais au Lotaka, oza na Mujimai. Papa. C'est solo ta umba moko depo mais yo chaque fois chaque jour aux lotaka aux anakim lotaka aux anamboshimai non donc spirituellement le diable azolinga a réduire vina ozonga na point de départ. Ah bon? Oui, il y a un papa abanda ko lotaka bongo mais et puis dans leur famille des sorciers basali nyonso azo sokola na douche a se retrouver boye ana king et je pas bango. Ah bon? Eh oui papa. A sokola wapi? A sokola na douche na poto na kacha poto na physiquement boye a sokola mais a sutuka boye a sokola boye na obi biso la poto benga douche biso la kikoso. Ana kikoso wapi na Makala. Na Makala na prison na Makala na commune na Makala. Mais parce que vas-y. Parce que donc dans leur famille le quoi ba mema poto sunga sous famille té et dans sous famille té ngona ba créer le kwana des sorciers papa. On est colonie. Parce que le Congo. Puisque l'homme de Dieu celui que yo dans musika to moto yo karato mona pe pa bande musuke angana comme na nga kinte sona komi kin ba bebe sa ba olianga distance wana ndoki ko zo pouvoir ndeniki o koma tina poto o longolier physiquement ozongisie na kina poser des questions ba misu ba négliger que ba mu na distance mo ba loka bango ezate et deuxième question ezali que kindoki da spirituellement mais ndene comme physiquement bo to longola oncle Nabino ya Nabino dans la poto physiquement à se retrouver na kin. Papa, la cœur de demi balai hein. On a pas qu'une document il est très élevé. Physiquement, tu as dit que je te dis, je crois ce qu'on a songi hein. Attends comme sous tout le monde au sein monsieur peut-être pas de qu'on la passe papa quoi dame kolo papa. Ah bon? À quoi kolo? Nakata kin. Na kin. Donc papa kindo kindo ba degré on va dire na monde il y a pouvoir tout ça na monde il y a ba soldats ils ont ba dimension c'est ba dimension très élevé bato so ba non ce qui na comme na poto silipo nanga non protection ya solo eza koza na nzambe. Ah monsieur Zaki, na zonga kinité. Ba zo contrôle la vie nanga ba bet sa vie nanga na déjà musika na bango bona bo avant d'ana na poto. A mon été à déplacer kin a comment musika ya famille na Congo était bandoki wamba sous contrôle civil na été ni papa ndoki ata oza wapi. Soko lobi a atteindre yo a osala nini a kozwa yo. Mais eloko eko sala sécurité na mutu nyonso azolanda ngai. Il y a liboso et ça pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a un moment. Première sécurité. Deuxièmement, et ça vient à Kobanga Nzambi. Parce que bien aimé papa, c'est que tu comprends que les songes bien aimés et yakana mutunyoso. Et puis le diable abunisa kaka mutunyoso. Même imaginez Jésus Yomoko. Jésus-Christ lui-même notre Seigneur. Il était le diable attaqué dans Yesu Yemoko. Vous savez, les combats sont permanents. Voulu ou pas, olinga te, dans la chrétienne, dans la païen, au coup de Tumbana Vina. Parce que l'homme de Dieu prophète, Bandego, Kebazo, Landabiso, et dans la bande Moussous, à Napoto, Azana est bien.
avant na bien santé bien comme ça net na poto 10 ans 20 ans 15 ans aumela na poto ba ne belé mais comme azo comme akini akomi ka akini boy akufi papa par exemple net ke eloko esani awa na limete ndiko aumela na poto aya na ekite comme azo comme na kini couple wana mobile na mwasi bakufi batika na kini bakundi ba on akini bazongi poto te. Bon, je crois que l'exemple est tellement ébélé pour y éviter nini parce que papa vie ya moto eza lié na bandoto oya lotaka. Na lobaka mingi yebisanga bandoto oyo lotaka ngana ko yebisa lobi na. Lobi na o eza lié na bandoto oyo lotaka. Yango wana est important na moto sengeli a lotaka. So avant que toko na sola bandoto papa. Net que couple wana bazana na baona poto normal. Baba non tant bazika likanis. Baya na kin baya kotonga batiki bana kuna na poto baya kotonga ndaku moko immeuble moko pona ke bana bango telaka neni ndana ko komo bazo koma na kin basomi pe lopango très bien bakomi kotonga basala soki pe flat mwasi na mobali mutu papa baki opta koma bango bale bakusi bana batika na poto mais na poto bavanda ki na bango bien konyataka makona bango na kin bakufi. Papa, est-ce que le Seigneur il peut permettre makamabo? Ce sont les œuvres du diable. Les amis sala nani, les sala Satan. La Bible dit les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Là, je ne sais pas. N'habitez pas parce que bandoto bonga ba ne kolota. Yangwana na toro ba mi papa zani. Tant yo solo ba noto boka ba bezo répéter chaque fois. Et c'est il sengeli ko luka ba sala nzambe. Oh azana domaine wana ya bandoto a expliquer yo. Le kam ngolota oh ingolo banini. Même si bongo papa balaki une ignorance parce que vie ya mut papa nenge to bikaelo. Là mso ba loko to bikaelo to mona ngo bepi kala. Et l'équipe va nebelo. Donc vie à mutu est lié na bandoto parce que le Seigneur a l'obaka na balenge belé mais mutu apprendra garde. En Mukanda Job chapitre 33 verset 14. Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Et moi je crois que comme ça on a l'autre mais ça va comprendre. Et tant que le diable a servi à récupérer bango. Ce que c'est pas que net que na poto peut-être ba nyamba ku faté. Là ouais, là, c'est ils doivent dépendre. C'est important avant que bando aux en poto oyakin okuta na famille banina au faut qu'on contact na un serviteur mon sein na nzambe moko appuyer à la maison na ba prière ou comment. Papa, moi je connais un pasteur à côté à l'église. Yeso ka uti poto ayi ana famille awa. Et des fois comme lundi on akuta na famille na yete. Il faut qu'à ça le fort dimanche à la quête. Soit il y a une quête, à participer à la quête ici, après quête, il y a la famille. Moi je connais beaucoup de mamans. Depuis, aïe, papa, avant qu'on aille, on va dire programme à prière. À commis, on va dire que ça la prière, tout semble s'il après ça, on va dire la démarche. On a dit maman, le hasard en Hollande, maman a outil poto aïe. Alukengaite hein mais quand baloyenge ka baloyenge na kine zala kati baloyenge papa passeport na ye ebungi na ndako. Ah bon papa passeport mbongo eza mais passeport ebungi papa abenga prophète yaka avant na pratiquement la lingua donc moyen so ezate to kena ndako prière na flat na prière ko la bisinga ala bisaye mama obange lokute passeport de monde zakali na kei na butai na ton ala mukabo ka place ba ko faire ta la boye abonne passeport. Donc papa il y a des réalités spirituelles. Donc le diable azali mais notre Dieu azali koloni ni kolona nyos. Ya moi ça important dans la vie et sengeli ko zana nzambe et sengeli ko banga nzambe et sengeli ko telema na vie à prière. Ndoto yo zo négliger lo éviter lobi nenge comme na ba mo bien. Donc qu'on négliger ba ndoto j'ai une maman ana Londres. Maman ana alali na butu ko ba. Na très bien. Alali na butu aloti atelemi na porte ndako na amoni ndeke moko munene, hein? Kwa so moko munene aza poko tra ndako na.
abandi ko beta mabanga banzete abeta banzete to beta banzete parce que asali na ndoto amoni ba pli de koyi na ndoto amoni ba pli ne koyi na bossa porte asutra boye ezapo ba désert assembly na tongo alamuki asali misala never pas que le musala abima na porte atala se amoni ba pli nya nini ba pli nya ndeke loko amonaki nango namonaki na butu na ndoto donc physiquement ben na 9h afunga la porte na ye pour abima atai na se na couloir parce que na porte la rive ba immeuble donc na quand la porte na ye amona ba plim ya nini ba plim yande donc cela veut dire on peut pas blaguer avec les rêves sakana na nyoso ko sakana na ndoto te parce que ndoto eza ko lié destiné na yo dans la vie à Joseph. À comment qui gouverneur n'hésite pas à travers quoi? À travers les songes. Le Seigneur a nous allobelera biso d'une manière d'une autre. Pourquoi ba négliger en l'autre na négliger na papa ba sibia ba conséquences belé. Parce que nzamba lobaka. Il y a des fois il pose dans la ndoto ya mabe ça vient du diable mais le Seigneur a rêvé pour ça nini. A dit c'est que revenez ça nini. Et ça condamné. OK biso. Nzamba do prévenir yo. Ça quoi avertir yo. Et ben on va n'imaginer que prophétie pasteur papa Dieu nzamba lobaka balolenge belé. Azo négliger ba ndoto. Nzamba lobaka balolenge belé. Moi je suis prophète, Dieu parle par des prophéties, même si par un conseil Dieu peut te parler. Mais souvent Dieu parle beaucoup et on les est pourtant mutu sengel alotaka mutu sengel alotaka bandoto na tango wana nde le Seigneur peut aza ko avertir mutu. Imaginez papa mutu roi Pharaon roi d'Égypte, le Seigneur a révélé makambo ya après 7 ans 7 ans bonance et 7 ans fa il y a un pharaon mais Égypte avec Akinzambe il y a badorara ye Nathan Joseph donc mutu quoi pharaon comment un chrétien à l'autre raté à l'autre arabo ça la bandoto non c'est un danger. Ah bon? Eh oui. Donc tant yo so lota o lota kate tant yo obosa na kaba loto bosani yeba ete papa ya liboso ba activité ya Satan na vie na de la cacher. Parfois le diable azolinga injecter maladie mabe bo liboso mo na papa accident na bolingo za nzamba ko talisa yo. Est-ce que tu vas t'aider sur bosana o prier ko to na ndeni. No bandoto nyonso eza na message moko kasi. Ndoto nyonso c'est vrai monsieur utara makanisa ba. Mais plupart bandoto mingi il y a des fois ça vient de Dieu. Il y a des fois ça vient du diable. Comment ça vient du diable? Lorsque ndoto yo te pa na nzambe, tant ndoto ne yepa na yo, nzamba talisio makambo, ndoto wana e ko assurer yo, e ko so assurance morobo. E ko fortifier yo. E ko encourager yo. Et que la seule ligne de conduite. Tout le monde a battu Joseph, papa ya Yesu. D'abord ba mange ba moni étoile. Et pas goumba la Jésus. Ba ke pa na Hérode. Hérode ba oh non bokende. So bozu sango ya ba bisanga na sa na goumba la Jésus. Ba kei pe na mukuse ba moni pe Jésus, ba pesi ba romate ba adoré. Alingi ba zonga na tongo lobi na butu wana. Ange ya bisi ba on nzela ndoto. C'était pendant les rêves. Même si Joseph a qui en Égypte, na Jésus, enfant, na Marie, à cause de quoi? Dans Zéla Ndoto, na Matiede, au monde. Donc, Ndoto ou t'es pas dans Zambé, et il y a rapport pour réconforter moi. Pour plus ça mon assurance. Là, je en 2015, dans les cas, tout le ministère, combat, difficulté. Qu'on a lali na butu na loti un président de la République na bona président comme un président de la République na mutu na mutu comment tout temps na ina kitabu azu ya pesinga bota bambo apata na lotika ndoto na sutuka boye ezapo malgré ba difficulté mais d'autres na loti wana et réveiller ma conscience et pesinga ma force moi il a ça de avancer na vie et les cas Nicolas Bété qu'on les revisiter donc cela veut dire papa les songes où t'es pas dans Zambé et quoi assurer mais où t'es pas dans Satan tu imagines Mouta Lali
aloti ndoto balandaye na bambeli balandaye na kata zamba balandaye akwe na libulu balandiye bakangiye asuduki boye mtuzu alinga lamuka akolamuka te aka koma Jésus yate akoganga komba Jésus est-ce que ndoto ute pas na Zambé? Papa, moi je connais des mamans dans mon église. Papa, yo, écoute d'abord. Moi je connais des mamans dans mon église. À l'ali na butu, à l'autre mou à suyer. À l'amour qui na tongo. Maman a pembe, hein? À l'amour qui na tongo. À moni papa awa na likolo. Et sali, monika, moi c'est le que sioka. Et sali tâche. Papa, 2 jours de koloko mo vimba. À l'autre qui mou à suyer. Est-ce que ces rêves ou t'es pas dans Zambé? Donc cela veut dire quoi? Les rêves où t'es pas dans Zambé, il y a pour consoler, pour consoler. Où t'es pas dans Satan, il y a mystérieux. Non, il faut ça. Tant que l'autre bon, et c'est ce qu'on luka basala Zambé. Basala Zambé, basungo, ba interpréter on d'autres wana, basungo na nini, basungo na prière. Donc les hommes de Dieu ba pour aider yo. Le Seigneur a fait si so grâce wana, donc ba te béler to sunga bango, na ba conseil. Na ba prière, moi j'ai une équipe, il y a 15 personnes. To Matara Montagne. Donc on a une église chaque mercredi, mi-vendredi. J'ai une liste de gens qui bonne de la rapport na bango. Donc si vous avez à l'autre à côté. Mais prière à comme l'autre. Donc sommes à kanga bando côté, mais prière à comme karabando. Donc l'autre où t'es pas dans Satan, au moins comme ça mutu confondu, da comme banga. Ou ta comme ko banga. Donc, à mon moi, donc ça, et comme il y a Boutou, tu sais qu'il y a déjà, papa. Il y a déjà à la rakate. C'est comme il y a Boutou, car des somnis, d'autres à ma baie. À l'autre, moi je connais, papa, un papa. Papa, n'a pas de l'âge, à l'autre, à l'autre, à ça, rapport sexuel, n'a une fille, moi, qui métier, moi, aïe, ma qualité. Il y a la tina mot. Attends, la moussala, car nimika moukebo, faut que tu comme à l'autre, donc, il y a des fois à Banga quoi la pour. Mais si à Ekolanda Bisso, pour le Seigneur la prière, ça va s'animer, ça me recongèle. Il y a un papa à États-Unis, à Yati Awa, qui est à l'église, la prière, ça va s'animer. Donc, ma mauvais repose l'autre, comme Mingyamabe, et Zali, les Tawana, ça va manipuler ma vie à ça détruire ma vie. Donc, c'est important. Et le que c'est Sengeli pour nous Kabasala Zambé. Mon numéro Zawana peut nous appeler. J'ai une équipe donc Sungayo na prière. Na Moscou et comme que bandormi bazolela. Ba obenga bino boye comme avant prière tinana no fan boye. Tinana biso na code. Donc comment singa ba mbongo prière comment conditionner les raté. Jésus singa mbongo wat na Bible. Bon, papa omoni bato mususu bazoya na ba mission de cas pour na mbongo. Mais nous oyebi pourquoi les Seigneurs nous ont envoyé na terre. Tu dois te béler ba landanga ba yi. Là, ce qui n'a pas la convaincre, on a une chose de travail, on a salabo. Mais il y a des fois, je ne sais pas pourquoi. Oh, maman, ça m'a dit, fais ça, non. On a une équipe, bon, transport, déplacé. Non. Ngaf na biloko wana, pas na ngai ma biloko wana. Et je prie pour les gens, on m'a moutoué, moi, on a touché. Papa, en tout cas, la prière. Parce qu'un enfant de Dieu à solo, si on va lander la prière, on ne reconnaissait pas dans le monde de Dieu agit à travers ses serviteurs. Ah, tu peux pas prier pour Nanga, c'est Boza Oyo, c'est la colanine, pour prendre Nanga, même si action de grâce, les obligatoire. C'est obligatoire, c'est pour lui. Ok, l'homme de l'espoir, qui a l'autre abandon dans la classe, mais école primaire, ça comme on a une colo, na baninga naye, sauf que nanda kumoroboye, alors wakala, comment on a un endroit à l'autre rada dans notre famille, donc bando tout le monde va causer une fois.
azolota bandoto oyo ke AGC pusani bandoto ya kala komona vine ya kala lopango ya kala baninga ya kala asasisa klase amimona kaka na ba ya classe bona bobiomo bandoto eza telme ebele omona mutu esi asilisa classe mais alotaka aza kaka na uniforme azokende classe aloti asala examen mais azwa kaka te donc ntango moto alotaka biloko wana ana ndako moko ya kala banda kofanda alungwa deya place wana akoma na paraportant mosusu mais alotaka anaka na appartement wana kaka donc ça veut dire spirituellement eza esprit moko boye ya rétrograde ezoki so kaka vie ya nsima vie ya freinage mpe blocage omona physiquement boye rien ne marche bato alotaka omonaka alota aza na uniforme azolota aza na baplace mo azalaki kala aolota aosala examen aoresite donc rejesani soki na butu olota ozaka koéchouer même physiquement okoéchouer kaka donc soki na butu baolonga yo olongaka te baolongaka kaka physiquement mpe olongolo kaka te donc c'est automatiquement donc moto olotaka azolota moi je connais papa alota kaka atoshina alota ba mosusu abi alotaka aza papa alotaka na zani na zani donc ça veut dire physiquement c'est quoi c'est humiliation honte moko boye donc ye la vie na ai papa soki na bandika mosala après 2 jours walongola papa na za mayele mais soki na bandika mosala papa tu imagines mutu atambola mutu normal atambola aza toshini et bon on peut accepter ça faut ça la fou donc ça veut dire mutu wana ata bandi loko soka ça ça ni soka na nzela donc il y a beaucoup de réalités musu papa tout yebite bato ba na biso bala ba ndoto ba lota ka osaka na ngoti papa na yebi papa Dieu peut te délivrer à travers les songes. Moi je connais un papa na salaka papa na asalaka ba futaka $2000 papa soka ba futi mbongo esprit mo yeli api akole ba chetemba donc il faut à dépenser mbongo soki mbongo sili ndazongi na ndako 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 10 mois moi si na ndako souffrance na bande souffrance mukomamino tika na bonde yango papa prière est important ko luka nzambe so mwa ba mesi matumeme luka basala to kota mabonde to luka nzambe pona likambo wana mama na luka nzamba bondela na 3e jour alali na botu ti ayoki na ndoto ba oyebisa ye abi bobali na yo yana esprit moko boye koto ya famille na ene bayaka pona kwa mvute akina a dépenser mbongo. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Tout comme la il y a une émission à l'issue, mais n'attique lui, aussi c'est l'émission à l'issue, un message moko au fait ça y a mouké pour au salaire du bando prière, au fait ce message ya souka na bando bazo la naba oyo, baza touché ba comme na souka, il y a ba problème na bango pour la santé, pour la libala, pour la musala, ba kamo compliqué zo les kana vie na bango ba comme vraiment na souka. Message ni au fait ça bango OK, basuki na mité na bango. Merci beaucoup. Nzamba pambola yo, apambola yo mutozolanda biso. Kozolanda biso emso ozawana okomi abati. La Bible dit déchargez sur lui tous vos soucis et lui-même l'Éternel il prendra soin de vous. Ozawana mbula oyo euti koleka yo na makambo ebele. Ozawana ozala kati mbeto hôpital corona ezuyo. Mais bien aimé ezaka na mutu moko ba bengi Yahvé Rafa nzambo abikisaka. Aza nzambe oyo abikisaka ba maladi nyonso. J'ai des témoignages bato témoigner to bonda pra bon papa ni na za na zu corona bondela pona ngai. Mais prière 3 jours prière na ba kisi na prière nzamba sanini nzamba a quel test abi corona est bien aimé. C'est Dieu là azala makoki. Et mais les cambo et des rajo bien aimé les seigneurs azala makoki ya kopesa yo solution. Ba benge Yahvé Jiré l'Éternel qui pourvoira à nos besoins. Yo moto lala kolota bandoto amabe olota bandoto sa ba rapport sexuel ozala ba femme de nuit ba mari de nuit bien aimé c'est le moment ya contacter biso bien aimé to sambela ngana yo ensemble to luka une équipe na bango to sambela to luka nzambe bien aimé
La Bible dit dans Mukanda Jacques chapitre 5 verset 13, parmi vous, si quelqu'un est de la joie, qu'il chante un cantique. Si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Ce qui mutumoko ana passe à ça là, c'est le moment ya koluka nzambe. Bien, mais rien ne manque à ceux qui le craignent, à ceux qui les recherchent, bien aimé. C'est le moment ya koluka nzambe. C'est Dieu là, adala makoki ya kopesa posa ya motema na yo. Ara makoki ya kokangola yo. Ara makoki ya kopesa yo mokanda, bien aimé. Ara makoki ya ko changer identité na yo. Ara makoki ya ko balisa yo, bien aimé. Ndimela nzambe. Croire na nzambe. C'est Dieu là, adala makoki. Et pas dans eloko moko te ekolekela nzambe. Si quelqu'un est dans la souffrance et qu'il prie, ce qui mutu moko n'a pas si à invoquer nzambe. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Nzamba pambola bino batu nyonso bosi occasion ya kolanda biso que le Seigneur a pambola bino. Nongola nangai oza malade. On a un hôpital, on a un problème. Tu peux nous appeler. Zoka loboko na yo ocha na motema to sambela. Nazo kwa ke maboko ya Samuel eza mokuse, mais loboko na nzambe eza mokuse te. Simba motema to simba mutu to sambela siko. Aba Père Yahweh na o sambela pona mutu nyonso alandi biso siko Jésus. Azobela, aza malade, corona ezuye. Seigneur, azana cancer, Yahweh, maladie nyonso. Tu es le Dieu qui guérit toutes les maladies. Ozanzambe oyo, obikisaka malade nyonso. Quel que soit malade dérangé suko, Yahweh Rafa bekisayo. Nabi Yahweh Rafa abekisayo. Yahweh Rafa abekisayo. Yo mutozala ba problème, zamba peso solution. Zamba yanola yo, zamba kamusayo, lo boko na nzambe kita. Kwa moina yo na kombo na Yesu Kristo. Na sakura babo moina yo okota 2021 na kimia. Okota ngo maladie. Okota ngo na bonne santé. Okoma le 1er janvier 2021 na kimia na kombo na Yesu Kristo. Zamba Israël a pambola bino na kombo na Yesu Kristo. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Sois guéri, sois délivré. Le Seigneur a pambola biso nyonso bozu occasion pour la nabiso. Moi c'est le prophète Samuel Mavuba. Naza précisément na Congo, na Kinshasa. Naza pasteur berger l'église à la moisson pour les disciples de Christ. Et ça dans le limité na quartier Mombele na avenue Mobenga numéro 44. Donc tu peux voir des songes, d'autres explications, des problèmes, tu peux nous appeler pour prier ensemble parce que j'ai une équipe pour tout ensemble. Pour la prière, je crois que le Seigneur a se glorifié ma casse. Toi, dans le journée, le 31 décembre, la 4 églises, ils en plein air, les beaux églises, tu louer l'instrument le 31 de 15h à 18h parce que tu as un couvre-feu, couvre-feu à 21h, bah, donc tu as une journée pour nous commisser Nzambe, pour nous glorifier Nzambe. Le Seigneur qui pambola yo, pour aider yo, pour soutenir dans le journal, fait que journée les kamalamu. Et je crois que le Seigneur a causé pour nous pambola yo. Pour la pambola biso, pour la pambola de la biso Alvin Bea, na motema onzamba pesa yo wana, ya ko dinga évangile était à mana monde dans zela ya chaîne oyo. Pour la pambola ya mingi. Pamba bande konyonso apambola évangéliste Jérémie apambola papa Jérémie papa Adrien apambola maman Judith maman Legresse apambola maman Brigitte na France apambola bande konyonso apambola pasteur Alpha na Allemagne ko la pambola bino na komo na Kristo. Amen. Ciao ciao ciao.